ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolo makude. Ok pale jambo komale. Pourquoi vous avez Thérèse était basée belé, basaka Suzy Mabé. Bayaka nango, bango tu bayaka nango parce que basaki maboke pour rapport à Suzy. Thérèse a fait la kataza qui te mbasa maboke pour Suzy. Bango tu bayaka nango. Oui, Thérèse a tchaki tindi chakal a poussé à chekal. Et là ba wele la ko basale Thérèse base nango eza Thérèse mtaza na tête nango. Qui va saler théâtre wana. OK. Thérèse ayiba numéro mobile ya Suzy na téléphone. Tonton Freddy à la France. Bandela? Ayiba numéro. Bandela nani? Hein? Loba bien nini? Thérèse. Thérèse. Ayiba numéro ya mobile ya Suzy. Ponga ya Suzy ya na kati. To bina fille d'honneur na mariage na Suzy ba fille d'honneur na ye. Thérèse ayiba numéro mobile ya Suzy tonton Freddy à la France. Mobile ya Suzy aza kuna tatouage elonge ya Suzy abeta na liboko na elonge ya Suzy. Na tatouage ya tonton Freddy, pardon maman, pardon s'il te plaît. Tonton Freddy en France. Mobile ya Suzy Bantu, d'accord? Abeta tatouage ya Suzy Bantu na loboko bongo. Na loboko na ye. Loba. Ya Suzy makasi achati na tatouage elonge ya Suzy na loboko na ye ya gauche. OK. Ouais. Alors tine ya Suzy bambongo bilamba koloba te ya Suzy ko apenda mesana na ye motema polele kozana baninga ya se dona so ye place na se dona kado alinga bata mitika na ye te bakome ba pire na Thérèse grand sangu ta yoko kama ba Thérèse na Suzy ko na ba oteka kamada ya mukolo bweza na bien te ya se kaka o ta se kaka Thérèse tanga yibe numéro wana abenga mobala ya Suzy tonton Freddy aise kunde na boye Suzy aza wana aza bajenda neza na boye na boye azo ba capture bajenda zineza la kaka na akanga ba capture na Suzy sona ba nsusu atindela ngo tonton Freddy na France tonton Freddy tellement tellement Suzy dépense makasa not ne ba koli ba mbongo epesa ekanda abluka ya Freddy abluka Suzy ya Suzy partout na WhatsApp partout bloqué benga kia ya mata ata bengi na numéro mso kika voix na ya kati aisi Thérèse na comprendre Freddy ces derniers temps na bengi ayambanga sous ta bloqué nga zo comprendre na bien pe na ebité bowe problème te na oye batte du coup quand a changé Thérèse ça va comment c'est sûr pas ça tonton Freddy qui se évite va comment on a tonton Freddy a milingi si tonton Freddy comment tu ne peux pas mbongo babila manda notre ne ya Suzy et seulement mikolo je me Suzy a qui kuna pas Thérèse on est à ka vendre muninga ba solo pour tonton Freddy a dit a otis ko ya Suzy on loba a oseka bozala Suzy pour Thérèse a esa qui ya tonton Freddy ke yena Suzy basola sute babeba na bakipana te basola te pa ndo pexima bakindumba yoza mbala puta lingo kata kipageta tika auta mona kamanda bakindumba bonte adote ye tabi eza ete menga na okivoa Suzy ote na Suzy ta wangani après mon bon tonton Freddy AFC Thérèse kangela na otinda ngula tinde na flatte moi na bona bwe atinde po photo nda lati mazungu na ndako tonton Freddy ayo benga alo Suzy alo benga débloquer nga limbisanga na makamto solola abia makamu nini yango na sala oni ni problème nini lelo ozalaki pas Thérèse abi oui na zali pas Thérèse abi poani habité na linga kana yeba oui na zali pas Thérèse abi Thérèse la tende ni non Thérèse la tende boy expliquer abi il y a tonton Freddy jusqu'au photo azon selon ya Suzy abi la tende abi oui la tende ya Suzy photo na Thérèse ya Suzy pas une photo atina mi kuna ko l'autre la tende oui seulement la tende qui beaucoup après puis limbi sanga na sengo pardon na ebite nini na samporta ki na ebite nini memenga tema na ndo lingu makasi ba dépend na no sa te tala muta aipsa makamu Thérèse
aisanga uza mibali uza ndumba tala ko ba preuve yango ba capture écran message sur la mibali yango azwa sona ya Suzy yango omoni na ndo bongo susu te à rapport ya Teresia akome kolinsa pa ngami ya makasi na comprendre pe na komena ba sentiment na yeme après na yesu tukana lingi na te ama mukolo na moni na boy na ngana lingi na ngati na omona ndisi na ngana likamuna muteme na okokate neto zai na obia tuka bimbisanga Suzy boy na boy azaka man mabifo tika eta ba preuve bien Suzy bien bon donc nous avons confiance en ngate donc on a tous à bien tous solo bloco tout na ngate bien epete so ni na kenda na sa porter maman na kenda ki mais Suzy bien OK problème te lokolo ko mona ki c'est bien bon continuer bo sa bolingo na mino ko binga ngape su Nzi akipa Teresia oza ndako la Teresia boni ndeni Freddy benga tayo te ni to ndo solo la bo tenga benga kete bien oza keta numéro nete to soane Freddy benga ya solo bien Teresia na saloni neto za na yo so na juna libila manga yuta pot bakoli na opeso yo benga Freddy esa Freddy makambu na bo ngala ke benga Freddy na bana ndeni ya surazi mama ba message nyonso ne bana bo jo Freddy asala ki ayo kisi ni Teresa maman a tel monté et cela ne peut pas merci pour continuer na Freddy ngala akina ilo na ko pesoka merci ndo mona na soni Teresa ya oleka ko yo ba n'importe quoi yo ko so moni mutu sala mabe akaisa satana Suzy o soin c'est au fin et Suzy pesa ka merci yesu kwa sotale de vanda ya ko lubaki Suzy ndoki ya Suzy ba lavaye o que c'est faux et à chiffon ko so bi mutaza ndoki mutasi nsuko akufi yo lela ndoki po ndoki ndoka ngo ba yo kuto sepla no ndoki akufi akenda ba chance na ngezo ngolela kwani po mona ke baba loko alubane za lokuta po boyinza baninga e pa bato be komiso ba boni ndoki mama copine ko tunangani yaya Otna nambi elongité loboko pa Freddy na tatouage loboko kaka na tatouage kanga ta photo ko yaya ya matière te kasi po bato bandima penza bien po opesa explication na bien na peso penza temps expliquer po bato mosusu bacommentaire bazoboya kondima ozokosa ozobuka lokuta tika biso loboko kaka ton Freddy na tatouage ya Suzy Suzy akena on so eza téléphone ngane na opesa histoire to materiel za komobele ndo kini na bengaki ne ba amdo expliquer gansa bi ata boy na nda pesi ba vection na eza pe vrai et on a zo photo on wa kasi pas Freddy za bon moit pas Freddy za bon moit aza na France it sanga ta communauté mboka kama lukina anti ma photo o so na so nzambe na lona otala na témoin Suzy na mabele za histoire vrai témoin Suzy za mutu buka lobara na eta seka na ebe na osona te na ebe na osika ta seka kaka eza histoire vrai na ko nzambe na buto oyo kangai ata sika za sa mabele Teresa ata sika vanzi wana aibi ke conscience na ya ko ko sonte za histoire vrai elo ba wela na sika wana ndo mona ya male devant soni wana ba wela bango nani ba c'est masamba bijou te wela nde ton Freddy pas ton Freddy nani ton Freddy bukaka to Mbanza ton Freddy Mbanza aza mwa bwana to mwa pembe aza pembe ton Freddy Mbanza bongo nzambe nanga ata mo Teresa na kota bilanga ya Suzy ko olinga mbale ya Suzy wa ya Suzy bantu bon ton Freddy aza na Facebook te ana Facebook te ton Freddy ana Facebook te na yebi pe tengaka makamaki ndoki ana nde bima ko mofinga ende na luka na yeba na pesa explication na peu près ko na lek na Suzy lek na bijou bantu akorenga que même histoire na oyebisa d'accord Teresa wel c'est ko ba n'importe quoi ba nyos pe ba mona neti o aligny mobani or que c'est faux ya Suzy batiko sokola ite za chance abota ma chance na ya asuka matongo abala tongo donc abota ma chance ni ton Freddy na poto aza marié azina mwasi azina bana to azali ka homme seul na musala na ye kaka ndenge ezalaka to te non anaza mwasi na ye pe na poto aza homme marié ti baboma na bongo Suzy ti Suzy azoboma na bongo na mama Teresia babomaka mpona homme marié na poto oui homme marié mwasi na bana ende ezalaka bane bazwa bango na kini kwa akaka ya Suzy makasi d'accord mageki marié na ye ton Freddy Banza bongo oui d'accord naluki na Facebook na moi Freddy Banza mobo
marié. Na tatouage ya Suzy na loboko parce que mwasi na ndako amona tatouage na te to abisa mwasi na ndako nini bakome bazali baproblème na mwasi na ndako azali na mwasi na bana bazali baproblème na mwasi na ndako yango akoma ekosafishe na ya Suzy abitaku tokabwana kala te ndeka baloba mpe bongo abitaku abisi Suzy asi mwasi Suzy akabwana mwasi apoto ati tatouage na ya Suzy na loboko na mwasi apoto créer ba problème bazo continuer kaka bongo bona aisaki baokabwana bakome de na justice nga na lingi na obala yo nakoko soto na micho na mwasi me tokabwana na ozonga boto ozala suki mamna ekomi de na suka na tribunal ezaka toke esini ba papier ya divorce omoni aisa Suzy bongo d'accord c'est balamusa mowei akolamuka otema ata leki neso obengi ya bijou aoyebi so même explication ya pesio comment leki nani bijou bantu naozwa photo to Freddy kose déranger te naozwa photo na ye merci ma chérie omaka to Freddy na miniature koza étonné te po to Freddy foko ta miniature po koto kuna sele masamba koto to Freddy bas to ndima nani masamba te bawana Freddy aza na France yana osele masamba te ya Freddy banza sole baba oyoki d'accord yaya d'accord ma chérie merci beaucoup moi maman Freddy banza d'accord ma copine na lelo mabe d'accord na leli nalinga nde bato aboye yaya nakomba mboka nakozwa Freddy banza wana allo ma copine oui mami naza na live